Mbote bandeko na bana ya ne Congo na che video oyo na canal na biso ana ne Congo parce que ba oyo na kolobela bazali bandeko na ngai canal na biso tondimaka ba conseil tondimaka pe ba opinion ya batu mususu et puis tondimaka lokola tozali ba Congo kosolola pe koyokana soki likambo ezali bandeko d'abord na kosenga na bana ne Congo ba oyo nyonso basepelaka na ba programme na biso bokota na YouTube bon s'inscrire na Ana ne Congo canal Ana ne Congo na YouTube eza nango gratuit donc bokomi Ana espace ne espace Congo avec K Congo donc K-O-N-G-O Congo au cliquer na cloche dans la droite wana comme ça chaque fois tozali na vidéo et ko passer mbala moko na mire na yo ozala possibilité ya kotala yango pe ko commenter pe ko pesa opinion na yo tango mususu pe olingi ko sola na biso si ba opinion makambo ba passer na biso na YouTube o tozali basé na Londres okoki ko benga biso na numéro ya canal na biso ezali 0044 740 40 22 327 bandeko tina ya video oyo mingi bakokamwa mais na sina sala déjà quelques vidéos na parlaki sur le même sujet oyo bandeko toza na poto batu mingi bayebi te poto ndenge ezaleli mais poto elobi paradis te na poto tozali batu ya mitema mabe bazali ebele poto eza facile te poto ezali difficile mingi tolobaka yango te mais nasi nasala ba vidéo oyo bokomona ke na parla réalité ya poto donc ngai biso tokrashaka mingi vérité tobombaka basécurité alors vidéo oyo ezali likambo moko personnel oyo etalinga likambo oyo mingi bakotuna me likambo yango nanu esili te nanu eleki te makambo oyo nazosala yango avec beaucoup de prudence et surtout avec beaucoup d'intelligence. Donc, nazozwa tananga, nazosala likambo moko. Mais pour nangai, importance ezali, oyo nazoloba na matoyi ya batu ezokota. Parce que na vie, tozali na monoko, tozali na misu, tozali na matoyi. Biloko oyo misatu na lobi eza important. Na vie na biso. Alors, nazali ko loba pour nazako utiliser monoko na ngai. Na ebi nyoso tu oyo nazako loba. Bozako yoka yango. Mais boko zangela kaka likambo moko na bombi ya suka. Ekozala likambo ya misu po misu emona. Donc makambo mibale nazo sala, nazo loba. Na ebi ke oyo nazo loba ezo kota batromatoyi mezo bimate. Ba mususu soka bimisi yango azo zongisa yango lisusu ya mibale pardon ya liboso munoko nanga eza koloba ona za koloba ezoke na matoyi ya bato yango ndeze ya mibale matoyi na bino eza koyoka ba mususu ka kotisi abimisi ba mususu ka kotisi azo zongisa yango mais tango ezongaka ezobima sute na mutu na ye ezotikala babali ko réfléchir mais mutu oyo est-ce que azali boma mais mutu oyo azoloba nini azoloba ya misatu ekozala misu mais likambo ya misu na bombi yango po ngai te na komona mais bino bokomona yango mokolo bokomona boko se rappeler maloba nanga boko se rappeler oyo matoyi na bino yokaki ona lobaki mais mokolo bokomona bozongela nga te boyebisa ngai mais bo se rappeler ke oyo alobaki yango azalaki koloba toyokaki yango mais tozali kofinga pe kobude ye lelo tomoni mais oyo bokomona ekozala ona zo expliquer lelo tina na yango nazo expliquer lelo oyo nakobakisa kombo ya mutu moko na sina lobela ome peut-être bocheki yango ka mingi te ya Salomon Mala
avant daga awa na Brixton asalaka mwa ba business ne wana Salomon Mala. Salomon video oyo sikoyo na bakisi yo oyo na sali ezali po na lakisa yo parce que Salomon na ko parler sur Vivi grâce à Vivi Menga na ko parler po na nini parce que na yebi ke yo ozalaki convaincu que bon carte na yo ebetami eleki. Salomon je comprends oyebaki nga pesa bien te ozalaki komona nga oza kokalikile ngai na bakalikile na bino ya montre na bino suki ya Rose Croix suki ya nini nayebi te ozalaki kokalikile ngai selo ndenge olingaka bato bamona yo babanga yo nayebi te mais oyebaki nga te sikoyo okoyeba nga ndambu ti mokolo yo koyeba nga parce que ti sikoyo oyebi nga te. Salomon grâce à Vivi Menga nayebi ete na bandiri su terme yo lelo ni na butu ni na moi ni na kindoki yo ozalaki ndeko nayebaki yo après parce que liboso nayebaki yo te nazomona yo nayebaki yo te mais après ça naye koyeba yo ezali ya Clémentine de fait ya Clémentine mwasi ya ingénieur Fulupinga Landu Vito azalaki beau frère na biso parce que mwasi na ezaki cousine na biso ye mutu apesaki nga ordre parce que azali grande sœur nanga abi kiamena kende benga Salomon bokutana okende kolobela ye mokolo akokanga lupango. Donc c'était comme ça nasalaki devoir nanga pa vimanda ndenge ya Clémentine alobaki que son âme repose en paix et pas azali que âme ya ingénieur Fulupinga se repose en paix aussi donc bango mibale pa bazali nasalaki travail na ngai. Salomon nayebi te posa na yo au juste ya vie na yo envers moi ezalaki nini nayebi te naza na niongo na yo te Salomon naza na eloko na yo te oyo nazwa nafinga yo jamais na vie nasala mabe jamais na vie donc tout oyo nasala yango na yo kaka te me na bato mpe nasalaka yango mpe te donc oyo ezali video mokili ezomona j'ai toujours dit oyo nga naza donc na bombaka te parce que bato nyonso tout na Angleterre bayebi nga oyo nga naza. Salomon soki ozalaki na besoin ba chance na vie na nga nayebi te soki ozalaki na besoin ya sperme na nga nayebi te soki ozalaki na besoin eloko na nzoto na nga en tout cas nayebi te mais Salomon oyebaki nga te. Salomon nga na yo tosolola lisolo ya mwasi jamais na makambo ya kokanga lupango na yo ba oyo bayaki kuna bango nsutu nayebi bango te nayebaki ba oyo na mesana komona. Salomon le jour suivant oyela ngai mwasi moko oloba na ngai ke mwasi wana alingi ngai. Salomon nayebi te po yo ozwa bulu wana oyela ngai mwasi ngai natinda yo ngai na yo tosolola likambo ya mwasi ngai na yo eske nini se ezala likambo ya mwasi. Salomon nayebi te. Salomon ti lelo donc nanu na koma na conclusion faut na koma na conclusion wana parce que mingi bakotuna me oh mais likambo te Salomon likambo na to bandi yango te. Salomon naza mutu oyo na betaka mabolongo nga moni nga boy. Salomon naza mutu oyo na kotaka pe na monde mususu nazomona oyo ya monde na kotaka. Donc Salomon nalingi na kota na monde na yo posa na yo na mona yango awa na maboko na nga. Salomon soki na salaki yo likambo po koma na carte oyo betaki po oyela nga femme wana nga na tinda na nga yo te soki pe omona nga na mwasi te soki nga na basi te soki pe ndenge nini na yebi te. Mais Salomon soko lingo yiba likambo ya basi nga pona blesser mitema ya batu te tuna kaka batu mais eske kiamena type wana basi koma ayebi to ayebi te wana Salomon natikeli yo yango. Salomon oyebi un jour
ozalaki na ndako na ngai olobaki na ngai ke osolola lisolo na mwasi moko boye aye kodefa mbongo kuna mwasi wana alobaka na yo ke ngai naza kobima na ye alingaka nga mingi trop mpo naza vrai jo ye olobaka na nga me mwasi wana tokabwana alobaka na yo ke ngai naboyaki ye mpo azalaki na bana ye olobaki na nga na biso ka rappel. Donc Salomon oyebi na yo ki ngana soka basi. Alors na yebite comment yo osola na mutu bo kombina ndenge nini ozo mwasi ke no mwasi wana kaka ye vrai Dieu. Salomon vivi grâce oya vandaka na Dagnam soki na Barking oya salaka na compagnie ya cleaning ya oya Milik ezaka na Barking. Kombo na ye vivi grâce. On dirait comme ni amboka ezaka menga mais babengeki mingi vivi aso bengeki grâce. Aza angolaise. Na yebaki teke na ndenge biso bangolais na bangolaise tokola parmi biso toza pe na basi oyo ozali mitema mabe oyo bakendeki pa ya bato baza koyiba. Salomon grâce oyo yelanga na ndako na nga po ya kointroduire nga grâce wana azonga lisusu na mutu moko komona ye Chimblo. Donc na bino 3 oyo à part bino 3 oyo moto mususu aza sute onda ko bakisa ko na likambo azalaki aza sute. Donc ba oyo bayaki na ndako grâce vivi bazonga na mutu moko komona ye Chimblo na ndako na nga. Mais na kozonga mwa muke Salomon mokolo musu na bengisaki yo na yebisaki ke no grâce ayibaka taona kangaki ye grâce na benganaki ye grâce akenda. Mais 3 mois après ayaki po oseyanga pardon mais nzoka ndezaki pardon te ezalaki po ayiba clé ya ndako parce que bata wana akomaki kofréquenter nga mingi. Alors grâce à comprendre que non mibali baza différent na mokili. Donc biso mibali valeur na biso ezalaka libanda te mais valeur na mobali ezali na ndako na yeso komi na ndako na ye ko découvrir o yazali. Donc grâce na vie na ye amoni mutu aza na mbeto wa mai na ndako na nga. Donc tango komi na ndako na nga amoni que non tazaka na mbeto wa mai ça fait ce qui 28 ans na somba yango. Donc esalaki ma trouble na mutu. Donc grâce avait compris que non mibali o bazali que non azana plus de 300 calceurs lata c'est grâce à moni opananga. Donc grâce avait compris que non mobali pe azali que non nandako na ye azana plus de 34 serviettes sur na nzoto. Donc elle ne savait pas. Donc ayeko kama que non mutu pe azana na sens société ya Weston mais lata ya moté eza ya réserve. Donc sans compter 130, 140, mais on a 100 paires à Weston, il y a société à Weston et vanda à l'ataka ya moté. Na vie, ba vivaka na matériel te, ngana zali mwana muzombo ngai. Donc ngai ona lukaka eza pona libota oya ngai na famille oya nga. Ba tu Angleterre Salomon, y compris yo Salomon, oyebinga. Parce que zo mona nga. Okomi ko kotoyenga après tango ba botolinga ndaku mbila koti ba botolinga bandaku botolinga ndaku ko tsoza na vie. Mais Salomon yo yebinga Angleterre pe yebinga Salomon ngai baliaka ngaka ka boite ngai nazali te bambisi oyo babwaka na nzela alimbwa ye akamati akekolia naza mutu ya bongo te Salomon. Salomon, ce qui beaucoup lianga, mais Salomon faut faire un sacrifice et belé Salomon. Beaucoup ça là sacrifice et belé. Et ça la yo, et ça la vivi, et ça la Chimblo. Ngai, ça na nyongo ya mutu te. De ce qui na défilé kwa mutu fona futa yango. Donc, oyo ezali télévision,
na lobby yango bien donc eza na eloko ya mokela moto soki nazwi il faut na kofuta à moins que na bosana mais tant ba rappeler ngai soki lingi kola faut na futa yango tena Salex naza mutu na defaka pe dako so eloko ya mutu po naza nga mutu na milongo langa te mais eloko ya mutu na futa te ezate donc on a télé soki mutu nazali mutu na bima soki mutu azali ngana menaça ye na likambo abima soki mutu azali ngana kena olinga mwasi na ye abima Salomon basi oyo ngana bimana bango yo okokate donc kuna na kokende te Salomon po yo elanga mwasi po bino bovanda na vivi botiki batuki ya moki posala ka kalikili yanga donc eloko ezaki kati na nga bozaki nango besoin Salomon Salomon vivi azaki mwasi na yo yo zobala na yo alo kombine yo eyela ye epa na nga po opesa nga epa na nga mpo na nini siko ngai na acceptaki kaka parce que azali ndeko yango ebisaki kinoko naza na mwasi na nga nayebisaki ye akomaki kokotoye ngai parce que atalaki matériel alors nandimaki ataki angolaise vivi akomi koyiba nga na ndako soki epa na ngai mbo bavidi wadoki asalaki adécouvrir même emploi du temps na nga donc soki nayebisi yo koyiba na babiloko ya arsenal ya bana akoyiba yango ake nango mais soki olingi nango osenganga te baéquipement ya bana na yo so arsenal soki osengana kokabela yo yango parce que naza na moto ya koyelanga yango napesi yo koyiba te donc abandi koyiba na bilamba ya basi mona elamba ya mwasi na somba eza ya mwasi na nga na boma na ndako ayibi yango ake nango dimi eza na sens te koyiba ba parfait donc na vie na ye nana mona te ke no mobile na collection ba parfait plus de 100 parfait akama kinga na zanango mina lo baka na te na zanango eza te ke no na ke na ngona libanda na zana ba collection mususu Salomon na zana ba collection mususu soki na yebisi yo mais tout na mwasi na yo vivi ayebisa yo Salomon vivi azonga ayibi ba clé ya ndako na nga bayaki na chimblo donc itala lwe bakomaki kosala nga ba plan chimblo kutu ata kutu mbongo ya bière akokaka te asuna mutu bière donc banda na yeba ye ayaka na ndako na ngai mwasi na nga kotiri biloko na mesa ale biloko na vine anana lia te parce que babiloko na po alia yango fo na restaurant mpo na ndako na ya kolamba yango te akomaki na niveau donc soki pa na ngai fo melaka verre bapesaka ye mais ça m'étonne yo kozala na mauvais cœur envers moi mais moto oyo alesaka yo oyo akabelaka yo oyo asungaka yo na nyonso je ne savais pas donc nasalaka mabe na bato te donc j'accepte tout le monde okotuna angolais ne surtout otuna congolais ya Brazza otuna ba pays de l'ouest ba ivoirien bakobisa que non le type ici vraiment il est unique yango vina ngeza bongo donc j'accepte tout le monde ya kolia to kokabola donc j'ai toujours fait ça donc muto dans la jaloux envers moi ezakaka motema mabeni parce que ça c'est basé dans matériel mais naza mutu te oyo na vakaka vie oyanga ayina ndako na chiblo bayibi nga clé ya ndako réserve donc na ndako na ngai bazongaka afolaka ndako tala ndako laksa yo eloko liboso ya e tako tina ndako na ngai ko aseblaki na tricot oyo epelaka moto donc tricot oyo tala ndenge basala yango donc tricot oyo ezalaki na eloko moko ezalaki na kati yango ezalaka na pile soko olati yango donc ndenge nazoloba boye ezopela selon ndenge nazoloba donc so ozali sika ya molili okoti na feti donc mutu tu ekoatire attention ya moto nyonso tu donc tricot oyo ye alinga yango kaka mais yo tricot ngo okenda ngo wapi
kiti oyo ko kiti oyo oyo omoni oyo nasomba mususu ngai nasombaka ba antique donc ngai naza na collection ya ba antique peut-être oko na la seul exemple tala omoni oyo eza antique eloko oyo omoni tala ngo bien omoni eloko valeur nango tala eloko bien donc nasalaka ba collection ya biloko nga soki napesi yo prix ya eloko oyo okoganga eza eloko moko ya ancien Egypte donc eloko oyo nakoteka yango soki un jour naza na difficulté nakoki teka eloko oyo to nakende yango na ba auction soki yo okoki na ndako ya mutu omoni mutu wana aza na ba collection ya biloko parce que yo oza na posa lokoso ya biloko tu yo komona olingi eloko ozwa eloko boyo osala ozwa eloko boyo osenga okende nango mais eyebi te eloko wana pourquoi eza na ndako wana yo oyebi te yo oyebi mpo na posa na yo mais ezala posa na ekoka soki ye mutu wana alingi mpo olinga yo abala yo mutu wana alingi te donc ti stop stoppe kende luka mobali mosusu nga naza oblige te nabala mutu akoma mwasi na nga ayibi clé ya ndako azonga kiti o nasaka na kiti moko awa ko nasombaka kiti wana na shop moko ya charité kiti yango ya sika eza na valeur ya 150 livres mais mokolo bakisi yango na kar bakoti yango na shop nga mpena anatalaka na jide kude babilango so bolingi yango mutu na femme wana yazaki danoise abilanga yango mopia nga 30 livres oh c'est 30 livres nasomba yango jour si fale kana ndako nanga kuti kiti wana ye akende na onka peut-être 30 livres azuzanga 30 livres oh, mama nga na vanda na ordinateur na kuti na chance ya kiti la ngana somba ya kitoko na nazula ngo moite lelo kuti na chance moya boy na somba kiti wana akende na onka tanga yibi clé bazonga na ndako bapakula mafuta na kiti na uta boulot oh kiti doki kiti ziki yango moko on dit ba tiango acide nasala calcul mais or nazwa kiti wana na filma yango na tiango na internet donc kuira kiti elongwa oh mais jalousie na babiloko oyo yanga saki oyo ye adefa yango kaka saki oyo mais saki oyo eza ya mibali lemelo yango badosi soki na bimi saki oyo eloko oyo elongwe parce que etana azobunda nasala yango donc atiko boma saki atiko bloquer sac pour ça que ekufa mais loko ayebaki teke sac oyo na somba yango na 99 na Portugal na Algarve tozalaki na mwasi na ngai ya ndako tokoki kotambula na Algarve tozalaka na Clay Christina aza vivante mpo nasombaka sac oyo nasombaka sac oyo 500 livres mokolo nasombaka sac oyo mwasi na ngai azoyoka ex-femme na ngai azoyoka charme azoyoka nga ngo nasomba sac oyo 500 livres na Portugal na Algarve tokoti kotala ndako mobutu na Algarve na retour na biso tokoti na bashop na nguna na moni wana sepeli nango mwasi na nga somba ko na dossier nasomba sac oyo na credit card na nga tozaka na Clay Christina avant d'arriver na pek na nyo na East Street témoin donc ça fait 3 femmes na ngai na Clay azalaka témoin mkolango azonga ta ba yibi Clay ayaka aboma sac bomoni yango yango mais nasomba sac mususu po amona nasomba nanga sac mususu ya kotambula yango tia ba dossier parce que nga naza na makolo na maboko omoni nasomba ba sac mususu ya kotambula yango po ba dossier amonaka tala ba sac mususu eza nango moni yango premier ba dossier Salomon nalingi mission na bino bokokisa yango ayana azonga na ndaku bakiti ya ngai ya cuisine
bapakula yango soki babiloko nini ezikisi bakiti batya babiloko mabe tina biloko ekolia oyo yanga mais loko boyebaki te ntango naye kodécouvrir tricot oyo j'avais compris ka mwana wana akendaki na clé mto azozonga donc nazwaki temps na nga nakanisaki na kokange na ndako parce que ake na posa azongaka mpona biloko soki chimblo aza juste nakomelaki chimblo ke non numéro ya telefone ya ndako na kochange yango te parce que nayebaki chimblo akotilize yango na ye nayebaki bakozonga Salomo mais esalamaki te nakanaki question na koti mutu na ndako nange nasilisa ye nange naboma ye nga moko nange nantere ye loko boyebaki te yango wana lelo nalobi yango kaka boyebaki te lokola rataki yango même bakiti ya cuisine abebisaki tala nasoma bakiti mosusu moni yango nasoma bakiti mosusu narapisa kiti mosusu tamsoka se ndenge no te nga na makolo na maboko soko obebisi mais nazwaka temps Salomo nazwaki temps Salomo soki nabeti bino awa na poto omoni na Angleterre awa mbila kokanga okuma na record ya ba crime la police donc Salomo ni yo ni grâce ni chimblo mwena simba bino ezate mais soki libanda chimblo na kosimba bino posa na chimblo ngai Salomo nga naza anaconda nga na bandeli likambo yo peut-être tango kotala nga koseka peut-être koseka mais nalobi na yo na bandeli yango nga naza anaconda nga Salomo soki na simbi yo Salomo okobima niei Salomo soki nga na simbi yo na maboko na nga Salomo okobima niei donc moto oyo akozala pene na yo akokamwa mais na Angleterre na kosala yango te donc ndenge naza loba boye awa na Angleterre oyo babosana batumbulaki nga na tete ya bango baza bamosusu bazwa liboma mosusu balenga bakoma liboma poka na kombo ya poto asakanaki na beti ye ti lelo aza liboma akoma liboma baza na Angleterre oyo donc ndenge nalobi boye bazoyoka nga bato mosusu baza na Angleterre awa na tatola ye ti lelo soki amoni nga abangaka akataka na kosilika te mais poso na ngai ezalaki amona nga donc ngai soki na beti yo ti bakokunda yo soki omoni nga ozomona nga te ozomona oyo abetaki yo alors Salomo soki nga na beti yo na Angleterre nalingi kaka mokili parce que un jour nakokuta na bino quelque part alors moto azala pe na yo akoyebaka miso emoni lelo oyo ye alobaka na oyo ekoteki na matoi na ngai lelo na moni comme ça akopia sango donc soki na beti yo nsima nango nde ekokanga miso Salomo oyo nalobi soki esalami te oyo ebimaka na makolo ya mama na bino bokomelisa nga au moment que je parle mokili ezoyoka naza na nyongo ya mutu te nalinga mwasi ya mutu te nazo na ngai eloko ya mutu te mais na etamboli na bino ya mabe bomona nga bozwa ngai botiaka na nzela ya bino mpo bolianga mais pourquoi nga mokili eza monene Vivi aya koyibaka na ndako na nga mais pourquoi ndako na nga ya koyibaka mais pourquoi ayibaka na ndako na yo te mais biloko ni surtout yo mona na ndako na nga nazali mwana muzomo nazala biloko mususu kutu tala ngana na babiki ko babiki kaya ko komela avalela 15000 livres babiki donc collection babiki ça na idée te bandeko to vivre na matériel te to vivre na bolingo bo moto ya moto eza na libanda te eza na ndako na ye
soki okomi ko vivre na moto na ndaku oko comprendre valeur ya moto oyo yo monaka na oyo oyebaki te. Kokende na ndako mobali te na baposa na yo salelaka yango avant okende na ndako mobali. Ozala mwana mwasi ozala mwana mobali kokende na ndako moninga te oyiba. Ndeko msuwa yaki awa akena toilette na ngai. Noto solo maboko datikaki bag azwi bag ayibi ankena ngo. Tama kena songo be bag bakena ngo. Nanda ko ngamu to bikote la kite zaika ngai mono solo maboko tana ebe mamoko fona be ngana ngo na sana sena ina kotisi azwi bag akena ngo. Ngai na sala ngata mto msala maboko. Ngana sala ingénierie. Na sala ka moninga msuwa ye awa ba drill bit basala ngona platinum ba drill bit wana donc basala ngo soute eza ya 50,000 mm donc ba drill wana ebuka na kate e kata na kapete moninga ye akuta sala musala ndako ba drill bit wana akena ngo nebsa pe yete ayebite ke nonga na yebi na ngake ya su ba drill bit so comme ça imaginer kinde ko tozala ngona mukili oyela ndako mutu okutie ba luka drill asala ngo musala asala bi musala azuba drill ngo kenango seul frère na yebi ayebi te ngana yebi na ngaye kroya ka te muto te mais ngana kanga munoko na loba pété mais pourquoi to ko vivre na bongo na ndoko muto zo yiba eloko la parfait zo yiba ba parfait na bengani yo okay 3 mois après ozongi oko beleka na bato so na ndako na ngaye parce que talaki motema na no muto motema malamu il accepte déjà to ko vivre na matériel te matériel tozana ngo moto na moto azana guna ye na ndenge ye akolela na ndenge ye amenela ka vie nazana ndenge mususu na amenela ka vie nazana ba collection ye bloc ebele na sala ka ba collection ezali ndenge na ngai nazwi yango pe ba parents na ngai mama na ngai asala ka ba collection ya grave parce que papa azalaki kamanda ba officier ba commander masuwa ba mare de ba matari ba yebi donc ba sac bena lakisio collection ba sac na zalango bozala kuzaka na idée. Donc mokili soki bo morning un jour na zo papola mutu bo pekisa te botika na suki yao.